alobaki te soki bomoni moto asali mabe tosalini obenga na ye bakombata botika kolelalela mutoko bongisa bino aza se bino moko nde bokomi bongisa bino moko nde moto bokomi salisa bino moko nde bokomi sunga parti eza ya biso toza besoin tomona moto alongwa parti te parce nga nazwaki te mpo bakabela ye na ibo tosorganize porke bato wana oyo tokomona bango lisusu biso nyonso tozali na confiance ya chef de l'état ezala kombata ya fe ezala kombata azanga tina ezala oyo aza na tina chef de l'état azali mpe na biso miyibi bato ya chef sotil mikolo ezali koya ezali kopesa modo bandeko wana basika parti mikolo ezali tokopesa modo depo bandeko wana bakita iso bakita parti na biso ezokende liboso banda l'opposition ezalaki na combien de députés lelo tozi pouvoir toza na combien de députés lelo touti na baélection awa ya basénateur lelo IDPS est kozala fier ya koloba ke naza na basénateur ebele lelo IDPS est kozala fier par rapport ya bagouverneur. Ça veut dire que s'il y a 6 provinces IDPS azokola 3 ya kanda même oyo tozalaki nango ya kananga babotoli biso même oyo tozalaki nango ya baprovince mosusu babotoli biso. Est-ce que vraiment baziraka bongo tokoki jamais kotika leadership faible na motu ya parti badirizaka yango na bato oyo babengaka bavoyant bato bamona mosika bato oyo bazo anticipe bevenema bato oyo bayebi koma kosunga mokonzi ya mboka na lelo ndenge tokotaki tozalaki l'opposition politique moko ya este eza te savedi ke IDPS na Bukavu politique nini toza nango eza te na Goma politique nini toza nango na Kisangani politique nini toza nango savedi ke presque partout bakongo oyo ya bakongo oyo ezalaki ya biso lelo bapesi yango na individu wana aleki IDPS na nini lelo tozolongola machine lokola IDPS ozobatolo ya ye mosili mpona kopesa na ye na individu bakongo ezala ya ye ebongo bakombata ya IDPS bakosuka voilà pourquoi toye epai ya papa toye koyebisa ye ke babétise oyo esalemi tokondima yango lisusu te makila kaka oyo biso tolati na polo ya rouge oyo baninga nyonso tu balati yango nde oyo biso totangisaki babetaki biso bakangaki biso banyokolaki biso puke totika komba ya IDPS
pour que tolanda papa mais tolobaki soki mpona kokufa soki mpona kolimwa otikala kozonga nsima te parce que tondimaki vision ya Etienne tondimaki vision oyo ya le peuple d'abord mais oyo tozomona oyebi te na parti tobenga yango nini tobenga yango nini papa oyo ayebi kolukela bana na ye kwanga te papa oyo ayebi kolukela bana na ye mai te eske wana bakobenga ye papa motu moko ayebisinga o motu moko ya parti mokonzi mwa parti alobi bozomona mituka libanda te mituka oyo eske kala ntango tozalaki na opposition ekozalaka na mituka oyo eske mituka yango nde progrès ya parti ça veut dire que cerveau na ye eza moke raisonnement na ye eza mosika parce que azo comprendre te place oyo parti ezali tolobi mituka d'abord te tolobi nde le peuple ntango balobi le peuple d'abord balobi la charité de nous donner commence par soi-même. Ça veut dire que nous sommes partis pour nous la patrie de paix va servir pétition. Va signer la combattant. Comment on a regardé la Babilou Yassika? Baoutaka, Ramakangu na bango na opposition bazalaka voilà pourquoi que le bâti biloko oyo ekokontinue na kogobe yango liso ete en tout cas oyeba epa papa Etienne doa comprendre ke ata bakangi biso po ye nde moto atikelaki biso testament. Merci beaucoup na balandi na biso nyonso monde mobimba o balandaka Jules Munyere na ye na kanda naza na kanda ya nini pourquoi papa Nicolas Kazati yo osali 5 ans Jules Munyere atikali kolia ata 100 francs na yo te oui nazalaki na yo na mbujuma yo oprometanga opesa ngai te si maboko makasi papa John Kabeya gouverneur sur la Canane na yebi yo te vous n'êtes pas de lui de peste Keba oh ils ont pouvoir ya ba combattant averti mais oui oh ils ont pouvoir ya bato basa na conscience et bani awa tozo senga biso nyonso en tant que ba communicateur ya chef de l'état privé oui moi Jules Munyere je déclare ceci nous mettons en garde mutu nyonso akosakana na mwakati mwamba je mets en garde mutu nyonso akosakana na mwakati mwamba le pasteur du temps de la fin. Papa Pasteur a une vision chef de l'État. Mais oui. Papa Pasteur a le lot que DGI est commandé DGI comme on a mis sur le Zokota. Si. Toyo qui va commis maximation de recettes. Merci. Mbongo le qui est belé. Le lot na budget to commis na 18 milliards. Nanya koti si mbongo na nakasa l'État. Mwamba le pasteur du temps de la fin. Sikoyo ba bongolo misu mwene de voleur o bazo benga na français ba détourneur basangani basangani pona kobundisa mwakati mwamba moko kokake biso ba communicateur ya chef de l'état privé to lobby boko aussi tozo kende na bino tokotanga bino na bakombo soki oza na mbongo olingo kangisa biso okokangisa ba communicateur nyonso et puis l'UDPS en général. Maman Marthe Gassalo, tala biso likambo oyo. Nicolas Kazada sasali musala na ye akende na malembe. Mwatika wetu Denise, tala biso likambo oyo. Muntu touché amewene, touché amewe. Mwakati mwamba soko touché yo, touché Jules Munyere, na ba communicateur nyonso. Keba na système keba. Yango to sengi boye.
Il y a une communicatrice, je ne sais pas moi, Denise Dishoshua. Dishoshua. Yebi kombo na yete. Mais moi na moi si wana zo parvenir ko sakana na mwakadi mwamba. Tozo mettre en garde. Na sengi na Belgique. Ba combattant nyonso averti o balandaka sur munyere. Oui. Mwana mwasi wana soka za Belgique atambola te. Mais oui. Na France, toche mandat d'arrêt. Place nyonso bokomona Dishoshua Denise bokangela ngaye kasi boboma ye te boyana ye vivant. Merci beaucoup na mukontombolo mo ama inzubu wabi. Mal à l'aise. Pouvez m'aimer chaque jour. Nous avons souffert dans ce parti pour vous amener au pouvoir, monsieur le président de la République. Tout tika sentiment. Tout tika sentiment. Tout bazo souffrir. Bima kata na camouflage. Au monde a degré bato bazo souffrir. Notre pouvoir devient un pouvoir. Il y a un sentiment. Jean-Claude Van Damme, c'est quoi dans les marmites des Congolais? Ton frère, il y a Wenge Yakala, il y a Jibena Bawera. C'est quoi dans les chauffeurs des Congolais? On a loisir. Je dois vous le dire. Moi, je ne suis pas là pour dire fatigue béton, non. On ne vous trompe pas. Au macroéconomique indice. Un indice dans le Zungu, il y a des mamans, il y a des Congolais. Les hommes ont un indice économique. Les hommes ont un sinon. La question pourquoi avec le salaire minimum à Kinshasa et aussi il s'est rendu la boîte de nuit la présidente de la République au moment où la présidente de Koufa quand ça est stable démocratique du Congo, le roi nous attaque, mais silence absolu la présidente de la République major. Je réponds au nom de David Ilonga, Nazali combattant, membre de l'EDPS. Dans l'étude de Salaki, nous avons été victimes de l'événement de modification de la Constitution le 19 janvier. Dans la bêtise en massage, nous avons été en plein dans l'hôtel de ville, dans le gouvernement de la Kibiso. La demande de Salaki qui trouve une solution. En 2015, si pouvoir sécuriser, nous mettons question dans l'hôtel de ville, nous pouvoir argentiner Gobila. Je tiens à demander à Kibiso qui a petit peu solution. Nous avons niveau la partie, nous avons été avant le même ministre de la Santé. À répondre à l'issue attends, au bout de la famille, et au salut de l'autre côté. Mais ça qui n'a pas passé dans le thème, quand il y a parti, chef de la partie, on va trouver la solution. À répondre à la façon. Il y a une question par notre secrétaire général, Augustin Kabouya. À mon avis, juste après, ce moment de transport, ils ont laqué. Il y a un oncle qui a obéi le téléphone. Ton oncle a obéi le téléphone. Il y a un mec qui a répondu qu'il va répondre. Il y a un pas Noël Chan. Comment tu ne pas Noël Chan? Il y a un qui a obéi le secrétaire général. Ton a bien dit qu'il va se faire un bouchement. Il répond qu'il va répondre pour le Canada. Il y a 2015, IDPS, il fait mort de côté. Il y a le Kélan Makas. Dans ce bâtiment, qui IDPS qui est opposition. Oui, il m'a modifié la constitution en 2015. Il y a un copier mot d'ordre de l'habité. Mais on a dit que nous avons membre. Et nous avons dit que ça, pour la soulage, nous avons dit que c'est la poste. Mais tout gagner pouvoir, il faut que les bénéficiaires de pouvoir haut. Pourtant, mon oncle connecté par maman de Nice, pourtant, il y a un budget fondation, il y a un bakibiso, il y a un militant. Là, quand on a résoudre le malade, c'est encore la partie. Mais on a oncle la partie. Comment donner la partie voilà. Solution de la écarté. Solution de la écarté. Nous avons ça en Ngolou, journaliste Mas Chibang, avec qui on a oncle la maman, ma solo qui papa à Kanangai. Américain qui est un peu comme ça, moi appelle la bande qu'on a aide pour l'opération là parce que opérer le 6 janvier 2023, il a été opéré à Kankokolo. Il a créé un qui cause la balle au mec dans les autres. Il y a une colonne, il y a un traitement. Qui se comprend dans toujours un traitement.
mais parti ezokóbaka kaka te na kozwa charge na nga en tant que militant en tant que combattant oyo alite na kati ya parti parce que biso fai mobimba eza bamembre ya idps kuta na koko na ngai jija jilenga azalaki partenaire na kati ya idps asoutenir bana boti na biso bakoko na ye tozocontinue toujours na liste na kati ya idps mais chose etonaki eza ke bakambi biso ya parti na place baconsidérer biso en tant que les membres fidèles na parti oyo babundi nous tous pouvoir pour bénéficier nango pas de biso même temps en charge kaka juste traitement ya nzoto nous souvent les hommes la bongo le côté bien sûr quelque pouvoir on ça pour la banane biso auto bundaki bazo considérer biso te na ce batteur juste un lancé message dans pas chef de l'état na Madinis baoka ngama parce que dans militant combattant et IDPS dans qui victime qui est ko yibaté na qui ko mamutute mais nazui lisas na événement à parti mais na qui victime de lisas wana to ba s'occuper parti opposition à la raté nous na s'appeler lisas en tant qu'un leader de la guerre sur cette sécurité de Mulumba avec membre de on est en charge nous avons pris décision et on compte on dit là oncle na ngai pour to senga oza ba droit na biso pour to maki moko ba ko ke na kobunga c'est vrai sur nos chef de l'état osunga o idinga na bi que match bango on a déjà quand on a à média et puis dans le cas pe biscam sous belé quand la présidence sur le la mission membre les questions secrétaire général mais qui moi on y a boté awai ko agir na façon zo agir wana sur le na moi tout makila na ye et puis ce qui a boté ban na age na ngate waza pour ça a de prévu na ngai en tant que méthode bunu na parti les gens qui m'ont côté les na bongo en tant que médecin ça moi na ko adina parti 6 ans tant qu'il n'a qui membre fidèle pour y parti na ngai mais aujourd'hui na va négligé président rassou côté comme na ngai c'est côté comme na ngai ceux qui ba ça minute juste pour voir soin na ngai médico mais pour ça na merci beaucoup. Bande onanga IDPS bolela te boza responsable toza pe responsable ya situation tozovi de tokomi babengi les oubliés du pouvoir toza responsable pourquoi le bijou monire pas le alela lelo le biti kolera lo banga zalaki. Personne ne m'a pris l'air dans sa banque pour pouvoir reconnaître ta mission. Tout est fanatique. Tous les responsables de l'unique parti au monde de pouvoir, dont ces militants, Bazaka a la même situation sociale, poussière, de Bazaka qui est en opposition dans les bâtiments. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu, depuis le village de Tous les responsables à cause de fanatisme. C'est la Batumabo. Ataba Zun Tababa, comme si le secrétaire général a dit beaucoup de Bengue. Chef de M. Ségué! Chef de M. Ségué! Ataba Zun, moi, le secrétaire général a dit beaucoup de Bengue. Milou! Donc, tous les responsables de la fanatisme et la biso, tous les responsables de la clientélisme et la biso. Le pouvoir et le surtout c'est.
yembaka beto awa me bosalaka ke soki faci alongo okozonga epai na bino na mopompa nzela eza te okozongela super ya